Toyamba qui représentant ya M23 awa nakati ya capitale donc Toyamba qui est représentant ya M23 Toyamba qui représentant ya M23 awa nakati ya capitale donc Toyamba qui est représentant ya M23 souci ya mundele ezali parti ya este bakata yango souci ya mundele alternative musu ezate achepe mai na munoko te mundele parce que bazozwa courage ya kokata te pourquoi parce que ba congolais ata toza divisé mais mikambo mabele sangwem yango zo mona Tshisekedi aza intouchable aza protégé par le Dieu le Père Tshisekedi bozo mono azali envoyé de Dieu parce que risque Tshisekedi azui donc si bozo mona Macron azoyawa aye pour le bolon mo Congo te et si bozo mona M23 aboko déposé eza M23 te donc pour na mundele de Tshisekedi aye ko bebisela bango cop na bango photo ebisa bino polele parce que Emmanuel Macron aye awa na ebisaki bino atanda ayawa donc ipona ngai nde bangunja balakisaki ngala molimo ya kimbangu na moneke ayeka kochola biso tozo c'est le fait M23 zotake na Masisi donc tozo c'est le fait bakongole musu bazola na libanda tozo c'est le fait basi mususu bazobota libanda na est na se mvula koto manko yeko mela manko yeko mela azo chola biso azo mela Toyamba qui représentant ya M23 awa nakati ya capitale donc Toyamba qui est représentant ya M23 Toyamba qui représentant ya M23 awa nakati ya capitale donc Toyamba qui est représentant ya M23. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabiso Nyosho. Il y a la voix céleste, mbote, mbote, partout, partout. Au bosu du Bakou, ya Kolanda Biso, na Tango, yo Nzambe, ya Pambola Bino. Bo partager, bo s'abonner, pe belé, belé, pa Congolais, Nyosho, des pères et des mères. To pe se bino mbote, partout, au bozali, to bo sente pe kope sa mbote. Et pa maman Nabiso, Chiara Tati, maman Nabiso, Black Frenchen. Yemba pona ba mama ya Congo et ko sala bien makasi pe to pe simbote na oya biso ndeko na biso ingénieur David Mpoyi Mobini to pe simbote pe na oya biso ndeko na biso ingénieur Bruno Kibambe pe to pe simbote na Moïse Ombatali Moïse na niveau ya Ituri toye rapidement kobeta masolo bomoni déjà que donc et tension ici mati déjà sur nous bisa bilote que on tozo zela ba décider baya tension c'est mati sur moniko kati la système madinette déjà budo c'est que tension mati mikolo comme système magumba pour bagarre c'est commis gumba chemise système bagarre et c'est commis et ça tout temps c'est là te ba expliquer yo o te na beta mazanto moté pays agressé communauté internationale déterminée pour na kokata Congo et représentant ya M23 Toyamba qui est awa to kobeta masolo boyebi ke nde toyebisaki bino na poste elekaki boyokaka biso nde tosengaka mpe na bino bobondelaka mingi mpo na biso e tosengaka na bato bana ya Nzambe oyo basambelaka Nzambe na bosolo bobondelaka mpo na République démocratique du Congo bobondelaka mpe mpo na biso parce que tozwaka mpe bamenance na banzela ba téléphone surtout nde tosaka bemission mpo tozodénoncer bantivalère oyo baza banguna ya République démocratique du Congo bongo na kati ya masolo boyebi nde nalakaki bino na poste elekaki nayebisaki bacongolais chef de l'état congolais asalaki par tous les moyens amema awa na kati ya Congo président français bomonaki président français na ba discours na ye atikali jamais ko condamner Kigali atikali jamais ko tanga komba Paul Kagame
enfant chéri na ye. République démocratique du Congo, Toyamba qui représentant ya M23. Awa. Nakati ya capitale. Donc Toyamba qui est représentant ya M23. Siko ya Mundele. Awa nakati ya capitale. Ya mamona ina milamba wana akepe kolamba kuna. Tape ba Congolais mutazo se kabino. Aye abe kotanga komba Paul Kagame. Abe kotanga kombo ya Rwanda. Afandi sibina sesuma distraction bu ake buru. Ake kuna komela. Ali ba Congolais ba bimi omoni. Tolaki sibino biso ba warriors. Bino soki batak batanamo. Tala comportement ya jeunesse. Parce que jeunesse abobi que non tochi elika la jeunesse ça Congo à lobby. Jeunesse ni. O baso be pourtant sa république iti. Toza na phase awa il faut bandeko baye bayango. Souci à mundele zanini. Souci à mundele zali. Parti à est bakata yango. Souci à mundele. Alternative musu ezate. Achepe mai na munokote mundele. Ce que bazo zwa courage à kokata te pourquoi? Parce que ba Congolais ata toza divisé mais mikambo mabele sangwem. Parce que boulana ki comportement ya président français. Pona souci à mundele, souci à mundele. Alingi que gouvernement congolais azala na contrôle la partie à STT. Souci à mundele point barre. Donc pona souci à mundele. Alingi que Tshisekedi abeta lui solo te à est. Yango tozo senga pe na ba conseiller. O bozu libaku. O bozu zo bakanyaka. Na ebite soki makantini bopesaka. Na ebike bolanda kangai. Bozo ka ba ide na ngai bobi mokonita to sa bime. Olebo benga koko bozo benga te. Na minute so yo pot mundele cible na eza Tshisekedi. Parce que Tshisekedi akei ko bimisa o bomba maki na kuku. Fo boyeba ngo ba Congo fo boyeba. Yango so mona Tshisekedi aza intouchable. Aza protégé par le Dieu le Père. Tshisekedi bozo mono. Azali envoyé de Dieu. Parce que risque Tshisekedi azui. Donc si bozo mona mankura zoyawa aye pour le boulot moi Congo te. Et si bozo mona M23 aboko déposé et ça M23 te. Toso beta ma solo. Toso beta ma solo. Toso beta ma solo ata bo fani silence na be melem. Botinga biso Congo biso moto bunda ko to bundela Congo. Botinga biso na ba mama pasteur biso to bundela ka Congo. Bino bo fani bo ya ba beefsteak. Bozotal. Donc fazo tozali donc pona mundele do Tshisekedi aye ko bebisa na bango cop na bango. Photo ebisa bino polele. Parce que Emmanuel Macron aye awa. Na ebisa ki bino atanda ayawa. Donc ipona ngai nde bangunja balakisa ngala molimo kimbangu na moneke ayeka ko chola biso. Mais le ko batalu vanyu baleki batalu vanyu. Pe mboko ekufi ko batalu vanyu. Moi ba discours batalu vanyu basalaki. Autant la ministre de la communication, il y a Emmanuel Macron, bah, publié la photo, tu as eu la bibose là. Na ici la M23 bah déposé té. Sur mail la bile bieza. Hein? Ministre de la communication Emmanuel Macron, photo, tu as selfie, tu as les déclarations, Ndeb Macron lobby et M23 bah déposé bah arme mardi, des abos cesser les faits, des heureusement fort de ce bah au kagingai. Yawa senga koko tango boaka ka mwa mungu wana esala ka biso pena makasi na front tozo ko beta lokito tozo bima na se bon ya bo déposer te
donc tozo zela cessé le fait M23 zo taqué na Masisi donc tozo zela cessé le fait ba Congolais musu bazola la libanda tozo zela cessé le fait basi mususu bazo bota libanda na est na se mvula koto Mankwa yeko mela Mankwa yeko mela azo chola biso azo mela na basali ya l'état l'état mandata bango kaka ba photo selfie moko bi boko yo kelo kuna na este batu bazo kufa koto jeunesse Kinshasa ba comme ngo ya débat ya débat ba kinwa omoni biso ba warriors omoni bino batabata moko bien tout ko pena jeunesse moko ya ba bolole pena na yokuta na bango awa Tshisekedi de si asali oyo akoki kosala Tshisekedi azwi risque oyo ke Congolais azwi risque oyo kokende kokata kopa bamafie eza baventure te Mankura alobi awa cessez les faits nazokende cessez les faits 1-23 abi na otika te est-ce que 1-23 wana nani nda za derrière bango Emmanuel Macron France gendarme Afrique donc communauté internationale d'union so baza sima ya Rwanda baza sima ya M23 communauté internationale baza pour la République démocratique du Congo te MONUSCO il faut to benga na bango mbangu force régionale c'est to landa bango eza bloc déjà bangi bazwa parti ya este bazana basala so na Nord Kivu bazana makanisi ya mabe tokoloba ndenge nini po ba Congolais bayoka tokoloba ndenge nini po excellence Patrick Muyaya ayoka communication oyo bozo sala wana toza na phase oyo pe eza agressé ba flataka mutu te pays eza agressé balobela teke neti ozo caressé non pays eza agressé elobaka na mongongo ya makasi tozo koganga mutu ayo ete mutu oyo azoganga bose likambo ezali mais ta biso tozobanga ba vocabulaire na baaccent po ekoma concurrence ya français nga alobaka français bien na respect na baaccent na ba virgule litomba lango tozwi wapi te toza deuxième pays francophone au monde après France eza RDC est-ce que France sikoyo parle na ye apport na ye na guerre à est piste de solution na pesi bino bolingi bato mangala te na Swahili te na Chiluba te na Kikongo te na Kiyaka na Kiyanzi bolingi makambo wana te na osala partout le moyen bana balo ba français na ba accent litomba wapi am litomba za wapi donc toza na phase oyo toza biso moko donc chef de l'état congolais asali okoye kosala ake azuna représentant M23 ye nao abandi kotuna ye mituna ozo okura citation que Rwanda azopesa M23 minduki mais yo France gendarme Afrique ozoloba nini chitokatoka comme beta misu papa na pourquoi agebe komela parce que attitude nini oyo biso ba Congolais tokoki kozala nango na réalité otomoni Congolais azozela nini ayemba nzembe musu asika yawe sala lolenge na yo sala nzambe pa otuna ona sala esu nini esi na sali nyonso surtout bino kutu napesi bino nyonso mabele riche na sala esu nini dongo ya sika mulembo ya sika chilombulombo ya sika tomikundu ya sika tokomi na face oyo il faut te démontrer na monde entier que toza grande nation toza pays souverain un pays souverain lelaka te un pays souverain soki ake na banégociation esukaka mpe nano esuki bosaba totiki nano
pour communauté internationale wana na France bato sabiso photo la ki sabongo toze belé koleka ba Rwandais toze belé bato belé ba de la raté so bon baza 10 biso toza 100 tondimi affrontement don affrontement na so to kufa 10 biso to tika 90 ba comme pas histoire pe mundela ko banga biso définitivement mais mundela ka bi ke no balela kana bango tane to kosi bango sade ki yaka ba o ba forcer ba sudaka ya ba étranger pour passer la zone Nord Kivu et nani force régionale yaka et tout ça du Monesco yo mandat na yo bon quoi bon ça va OK bien fin il y a 2023 OK mais ça là dans wana t'as la distraction donc tout ça la phase il faut tomber la mungongo pe ba tomber la mungongo zo tomber zo bunda ba congolais to ça ndenge ni et ba la maman na ngai bana papa mais toza ndenge nini likambo se ye se komi likambo se komi donc mundele aza déterminé donc d'où tu sais que baké en tout cas des aboyé ba congolais to moni que to sali partout le moyen parti à este wana to moni mundele pour mundele lingi tu sais que le bandenge wana de le corps peut tu sais que n'a pas question de trahir pays té to mundati na suka mundele bi ça va to la xayope ndemo ba koka jam est-ce que na ba document sérieux ndenge Emmanuel Macron le baki bo na ba preuve tu sais que na bimisi ba preuve ba document ya Monesco ya ba nini ba corps tout ba signa tu sais que la kisi Emmanuel Macron donc souci à Macron dit tu sais que c'est bon tout le monde qui parti à Esténa bon va le copier souci à Mindele donc balingi tu sais que c'est bon que bon tout le monde parti à Esténa bon va le copier ba richesse ne vous message na bino bon ça va pour mes amis ndem bon ça va OK mais aussi longtemps tu sais que la télé mika ka ngui ba bi ça va te relaxer ok ba congolais to so boss na ke bitumba maza tu sais que die mogote et ça bitumba ba congolais nyos et ça bitumba tu sais que die mogote parce que les sapimoko so ko la longité ils andé mi sapignos tu sais que la pesi ligne de conduite à la kisi monde entier à la kisi na ba congolais quel est ton ko samba na Rwanda oh que ça biloko ba péché qui biso depuis kala depuis époque il y a ancien président Joseph Kabila Kabag sénateur en vie brassage d'armée paille infiltration paille côté biloko économique d'habitude awa pour tous les hommes mata makale kotikala biso na Rwanda makambo ya négociation si la kala pour Rwanda pesi position na clair Rwanda wana abina utika te na ubunda fona zwa parti Rwanda boso ngo PTT au même temps ba keno bazo tangisa bana bango na classe pe ba pasteur na bango ba Rwanda bazo te ya batu l'église ke nzamba lakaki bango mabele wala bango ne bazo te ke nzamba lakaki bango mabele ba wala sakuna na Nord Kivu babikuna este wana mabele na biso nzamba lakaki biso ndenga lakaka bana Israël pe ba sala ba ventir te mais koto moni ba congolais pas se réfléchir donc voilà tu ma petit bambé je ne sais pas donc quel moyen va utiliser donc pays est agressé ba ba tiki pays na ti mboka tiseke di moko mboka tiseke di moko na batu bango IDPS yo la langage batu balo ya mo bile ba conseiller to baluke to yela bino bolimbisa biso pour te voir tu peux bino et n'est pas je va forger
so baotala nga suka nati manette oyo asimi mai suko likolo mesa otala chéri c'est qui là basi c'est Coco oh Coco asekinga seka lo munoko yo kasi bawande basa bavanti Paul Kagame wa ngabela lekele manette pesa asa bavanti te donc biso toleki Rwanda nebele tokena baforme nyonso esimbi te eyamba leki nanga Moïse Mbi ndeko nanga akinda leki akayimbi yaya bamapasa Moïse Mbi napesi mbote mwana ni britannique sambela ta pona mboka ntoma Moïse Mbi oza na don oyo nzambe apesa osambela pona mboka sambela pona mboka mwambi wetu donc toza na phase awa donc Rwanda apesi position na ye kesi na signa bacontrat na bapays mosusu étranger contenu ya or ya Congo cuivre ya Congo et James Kabarebe balobi yango clair James Kabarebe nana na di James Kabarebe te James Kabarebe balobi clair abi biso toyaki na compte ya AFDEL biso wana James Kabarebe omoni koto pe madela Congo eza donc James Kabarebe balobi clair biso toyaka na AFDEL awa mpona kosunga Congo biso tokufisa basoda ebele donc toyokana na régime akala ya Congo tokobanda kozwa baminere eloko bandaki non ozosandilaki non donc liwa muze le père de tricage ezalaki daa na kati lokola muze apimelaki bango baminere wana James Kabarebe balobi baosa bafantili te baza mpena déterminé biso so tokoma déterminé communauté internationale atindi représentant na ye aya oh non faut bon négocier neti apport ya Emmanuel Macron to soki na ngwa so M23 bina déposé te parce que no senga so faut faire DC eloko makasi ndabolandaka biso ndato yebisaka bino tolobaka toujours population congolaise nyonso za derrière armée na ye population congolaise nyonso za derrière commandant suprême eloko tikali na bino kosala eza kaka vengeance faut que venger bamamadou ndala négociation eza esusu te parce que souci ya Paul Kagame alingi aconquérir Congo mobimba tokoma baesclave barwandais mpona Paul Kagame mpo motema nefanda tya mwana nini aboyaka toli moto azoboya na toli ya mindele soki toli ya bato moni ndako yoko yango azomona union africaine oyo eloko apambapamba musha eloko apapapa mais que attitude oyo tokozala nango attitude oyo tokozala nango il faut biso nyonso totiala mutu na biso ke pays eza agressé complicité ya communauté internationale bazomema Congo na badistraction mais koto bazosala makambo mosusu na CC tozosanga sikoyo biso il faut tochanger forme eli solo de forme eli solo na biso eza nini c'est-à-dire donc mutu nyonso ayeba ke mundele alingi biso te baosala biso badistraction armée congolaise ezali wana excellence Sama Lukonde soki ata koteka ata ba uranium yango na soki bakolta nde bolobaka oyo toza pays riche ya nini bobimisa bo te omema ata na Corée ata na Chine ata na Russie donc bapesa biso ata eloko moko boye soki nini yango wana tomao ata Stinger donc bapesa biso yango totomboli yango tosi Rwanda ndenge totomboli eloko etelemi donc so tobwaki yango atuka muta na mundele wana bate Rwanda pardon bima omoni ke mundele ozo yensi bavanti po tozofrappe Rwanda te
peu ma petite. Mais tozo bunda guerre na kati ma bela ba kobo. Mais kuna ba Rwanda ba fandi à l'aise na pays na ba. Mais quand on a biso basi bazo ki mamba na bana. C'est pitié. Mawato. Ba descendant bazo ki mamba. Pa pou. Mais kuna ba fandi à l'aise. Puis gaga mazo bani abilo qui gagne les amouquets. Rwanda des amouquets to bundela na Congo. Quel manquement. Mais ce qui nous a dit qu'on a fait dans le Rwanda, même là, Macron, on va changer le langage. Celui FARDC a récupéré 3 localités, na Kigali, dans la communauté internationale, dans l'américain. Rwanda, à tout le monde qui est Bagambesili. Mais si longtemps, tous les gens ont un domicile. Parce que tout le monde a un domicile, pas si dans Rwanda. Passe dans un endroit où on a guerre à domicile. Rwanda je me crois King Kong. De quoi Ngwangi. Est-ce qu'il n'y a pas moyen Chobo? Et c'est Afrique. Chobo, papa. Et il y a quelques localités qui gagnent. Attention. Au moment où il y a un mondial à changer forme de négociation. Mais si longtemps mondial mutatinda Rwanda agressé Congo. Aïba minera Congo ata boke na batable à négociation nyos ata bobeni bespère banglais na balma ezagabo mutu musu ayokaka na frappe mwana mato imangondi ayokaka na lokito pesete mutu makasi na libaya charpentier azoka savon vieux mafuta abeto bena paka ekoti armée congolaise ezobunda mozomona union africaine bazosala ba réunion moko stratégique mpona koaffaiblir non totuni banda sadek on aya banda soki force régionale aya force régionale banda yi ezobaka bazoteya biso ke bomibunda bino moko soki omoni basoda étranger bapretaka serment na se ya drapeau na bango keno nakowa mpo na ekolo wana basoda bakenye babi asimbi drapeau ya kenya abi ngai mese wushu ngundu yireza nakowa mpo na ekolo na nga kenya oyo biso mpe ya kongo atelemi nga kombe na nga bosekota mwana Mamadi Binja na quoi pour l'école pour la République démocratique du Congo. Bon, une différence. Il y a des soldats kenyans avant de défendre le peuple congolais. Seul cas soldats congolais mogoté. Tout ce qui conseil des ministres côte rapide. Potentiel au mat. Monter la gumbi chemise. La gumbi. C'est qui le système Obama. Je suis au travail. C'est qui le bon évidemment l'Ichong. Tolobaki, Barbakomi, à quoi contre félicitations. Monsieur Tote, mon bino ma belle bino, Emmanuel Macroye, sur le moment bino gifle, précipiso. Après c'est gifle, ma casse na bandan. À quel moment là? Ah, c'est Kabiso, Abi Bogoyoka, M23, à déposer. Donc, pas comme elle a bien M23. Avec petit bon lenda. Quand on va média, ok, tu m'as respecté. Emmanuel Macron lobby. Le représentant M23 après sa monnaie de M23 va déposer. N'a pas eu caoutchouc. N'a pas eu gazité. N'a pas eu pétrole. Andi Makedo cessez les faits. Cessez les faits qu'il y a en Congo. C'est-à-dire qu'il y a soit sikeye pour armer ça la détermination bunda. Et ça n'a qu'à ce c'est-à-dire de quoi tout le monde à domicile, tout le monde peut se à l'extérieur. Comme une frontière à Rwanda, la classe à Rwanda, la classe cité. Nous avons na Bunaga la classe cité. Il y a aussi Mundela au fond de la langage. Ça va changer le langage. Hein? Ça va changer le langage. Et c'est clair. Moi, si le temps qui gagne, il va à l'aise.
bazalès baotambola baoseka bai banyamana batokolakisha bango tokolakisha bango Congo mpe koto barepose ya M23 bazali awa kanga bango boli kokanga bango te donc toza na phase awa tolingi ke mutu nyonso na olandi biso partager vidéo yebisa bato nyonso ke mundele aza na forge contre mboka na biso alingi akata yango bazomema biso na distraction oyo etikali na biso tobunda kaka soki tobundi nde vraie négociation ekoya mosilo ata tozobunda te parce que soki otuni Rwanda bozoluka nini James Kabare babimisi document signé depuis 1996 avant de créer AFDEL basala so na kati ya Congo bazo revendiquer ba droit na bango ba part na bango nde basignaka na musée na biso makambo ezebele po TV Zangunga nde toyebisaka bino bozo benga koko en tout cas vraiment en tout cas tete nzamba pambola nzamba sunga tozo benga pe bino mais tozo sala émission mais tande za mukie toyebisaka bino mille fois tinda kanyaka to sombe espace à mulai yo kanyaka na yo ngotinda ka pa ba na ebite somso le sepela ndana simbari bouteille wana bière imari bière tala raisonnement tozo masima parce que remaniement pesa lipo a pourra wa il faut que remaniement sala pour te constater na ba rebelle monsieur M23 ba na gouvernement ba changer ba langage comme que nous soutenons toza pour la vision mais vision aussi le terrain et le beau ça ce que ba otala ngasko yo le kamni bolongo binonyos net ministre sport Serge talas que l'équipe la biso et comme mettre ba libanda to le bater to mettre ma bo post X donc biso to bunali po na yo to resoma sima to mettre ma solo plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzambe apambola bino apambola mama passa Laetitia Siam affaire à suivre ciao ayokaka na frappe mwana matoi mangondi ayokaka na lokito pesete ya mutu makasi na libaya charpentier azwaka savon vie mafuta abeto pena paka ekoti ame congolaise ezobunda mozomona Union africaine bazosala ba réunion moko stratégique mpona koaffaiblir non totuni banda sadek on aya banda soki force régionale aya force régionale banda ye ezobaki bazoteya biso te bomibunda bino moko soki omoni basoda étranger bapretaka serment na se ya drapeau na bango keno nakowa mpo na ekolo wana basoda bakenye babi asimbi drapeau ya Kenya abi ngai mese wushu ngundu yireza nakowa mpo na ekolo na nga Kenya oyo biso mpe ya Congo atelemi nga kombo na nga Bosekota mwana Mamadi Binja nakowa mpo na ekolo mpo na République démocratique du Congo bonga différence yango yoki soda kenye wana avant de défendre le peuple congolais soki kaka soda congolais moko te tosali conseil des ministres kota rapide potentiel ezomata mote nagumbi chemise nagumbi aseki te système Obama je suis au travail aseki te bomoni bino mo lichongo tolobaki bali bakomi ako contre félicitations misusu te moni bino mabela bino Emmanuel Macron aye bomonaki bino mo gifle apesi biso apesi biso gifle makasi na bandani ake komela aoseka biso abi bokoyoka M23 aodepose te donc pas komela na ye abenge M23 aye petit bolenda koto bamedia wa ote tobako respecte ndenge Emmanuel Macron alobi donc représentant ya M23 apesa mode na M23 ba déposer nana zui caoutchouc te
nana zui gaz te nana zui pétrole te andi makedo cesser les faits koyata en Congo c'est-à-dire oyata soit sikeye pour armée ça da détermination bunda et ça na casco c'est-à-dire de quoi to bunda toi à domicile hein to bunda peut quoi à l'extérieur yo arrive comme une frontière à Rwanda là pou pou bana pe à classe à Rwanda ba haute classe cité ndio biso na bunaga na bakina classe cité yo kasi mundela ofana kana langage moko ça va changer langage hein a changer langage et c'est clair monsieur le temps qui gagne bazalaise ba otambola ba oseka ba nyamana ba tokola kishabango Congo peut côté ba reposer il y a 23 bazaya kanga bango boliko kanga bango te donc toza na phase awa tolingi ke mutu nyos na olandi biso partager vidéo yebisa batu nyos ke mundele aza na forger compte mboka na biso lingi akata yango bazomema biso na distraction oyo etire na biso tobunda kaka soki tobundi nde vraie négociation ekoya mosilo ata tozobunda te parce que soki otuni Rwanda bozoluka nini James Kabarebe babimisi document signé depuis 1996 avant de créer AFDEL basala so na kati ya Congo bazo revendiquer ba droit na bango ba part na bango nde ba signé kana musée d'ambition makambo ezebele po TV Zangunga nde to yebisa rabino bozo benga koko en tout cas vraiment en tout cas tete nzamba pambola nzamba sunga tozo benga pe bino mais tozo sala émission mais tendeza mukie to yebisa rabino mille fois tinda kanyaka to sombe espace amulai yo kanyaka na yo no tinda ka pa na habite somso yo sepela ndana simbari bouteille wana bière imari bière tala raisonnement tozo masima parce que remaniement pesa lipo a pourquoi wa il faut que remaniement ça là pour te constater na ba rebelle monsieur M23 ba na gouvernement ba changer ba langage comme que nous soutenons toza pour na vision mais vision aussi le terrain et le libo ça hein ce que ba otala ce que yo le kamni bolongo binonyos neti ministre sport Serge talas que l'équipe la biso et comme ta ba libanda to le bater to betere mabo post x donc biso to bunali po na yo to kozonga sima to beta masolo plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzambe apambola bino apambola mama passa Laetitia Siam affaire à suivre ciao.